Santo. Penza mayele te. Bongo moto wana ajalaki na mbongo ya kofuta nyongo yango te. Yango wana mokonzi atindi bateka ye lokola mowumbu na mwasi na ye pe bana na ye futa nyongo. Mosali wana alobi mokonzi, kitisa motema, pesa ngai mwa mikolo pe na kofuta nyongo na yo. Mokonzi ayokelaki ye mawa, alimbisi ye pe atiki ye kokende. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe na biso Papa Simon Kimbongo Kiangani. Topese lusu merci po ete bolingo ezangi suka. Tolalaki na butu tojalaki lokola bawe, tobosa nuso laki bomoi na biso. Moko te ajalaki mokonzi apema na ye. Na bolingo bino monene papa betso matana bomoi pesi so mokolo lokola likabo. Kolala kolamuka ezala bitidi te soki tomoni tonga legole pona mwana yo, limbisa mabunga na biso tosalaka moko na mokolo. Papa tonyati mabela sika otela biso mokili malamu. Topoti mbango na ngomba no esantu pona koyoka maloba na yo. Bopona mepa na ngai mama swamini potena tia bana na yo. Nazali nani kotema liboso ba tata pe ba mama. Papa Simoki mango na beli yo papa oya kati na ngai. Pesa nga mayele kitira nga pe nguya na yo. Makomi na tenge ezali mosantu nga nazali motora mosuni. Mama
nzambe no pe bokoko lingomba na biso papa maloba o nga na tangi yango nde na limbola papa la telema na makona ngalobi na mwana pe tata molimo santu amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu totangi mikanda mibale ya liboso Exode chapitre 20 verset 1 kino na nzela ya 17 tolekaki na mibeko zomi na mibale ya lingomba pe totangaki lisu na mokanda ya Matayi chapitre 18 verset 21 ti na 27 tozongi na mokanda na biso Exode elakisi kobima so kobima ezalaka kokota nde ezalaki liboso tata nzambe alakaka Abraham ete libota ke na bowumbu na mokili mosusu ya bowumbu akaki na bowumbu na Egypte bakotaki 70 000 personnes. Monsieur azalaki Lewi azalaki tata na Alafai mboka ya Kafaranum ye azalaki liboso mokongoli na mpako
nde abengamaki na nkolo Yesu pe tazala moyekoli na ye. Mateya akomaki sango malamu ya Luka, akomelaki yango bandeko ne bayuda po ete bandimela nkolo Yesu azali Mesiya mpe mwana na Nzambe. Akomaki yango na monoko na mboka na bango ya alami. Lelo ezali su bayuda te, eye epai na yo na nga tata to mama kimbangise. Biso tozala bamisu baza kimbangise kaka ye moko na libota na ye. Mateya akomaki mokanda oyo po ete bandeko ne bayuda babika. Ngai na yo pe tata mama kimbangise tokomela bandeko na biso po ete tobikisa mpe bandeko na biso. Toyebisa bango ete Nzambe oyo ngai na ndimeli papa Simon Kimbangu Kiangani yende tata Molimo Santu Nzambe ya 4e génération ekeke ya mitano ezali te, liboso ne mutu azali te, nsima ne mosusu azali te. Yango yo nanga tokomela bandeko na biso po ete bango mpe babika. Bongo ye Mateya akomeli biso nini? Lisese ya mosali oyo aboyi kolimbisa. Petelo apusanaki pembeni ya nkolo Yesu alobi ne mokonzi, ndeko nango soso asalinga mabemba na mbala bwenda koyi kolimbisa ye. Mbala sambo nkolo Yesu alobaki ne mbala sambo te, mbala tuku sambo na sambo nde okoyi kolimbisa ndeko na yo. Nkolo Yesu apesaki lisese na motuna oyo Pierre atunaki ye, alobi na bokonja likolo tata Nzambe akosala mpe lokola mosali oyo. Azalaki na basali na ye, abengaki bango ete azwa rapport to relator ya bato oyo bazali na banyongo. Bongo bayelaki ye mosali oyo azalaki na nyongo ya mingi. Alobi ete moto wana azalaki na mbongo kofuta te. Alobi bateka ye lokola mowumbu, ndako ne mobimba bana pe basi bateka bango. Kasi tata wana afukamaki alobi mokonzi limbisa ngai, pesa ngai tango ngai na kosala po ete na kofuta nyongo. Mokonzi alimbisaki ayokelaki ye mawa, atikaki kokende. Tata wana tango abimaki ake kokuta na moto azalaki na nyongo na moke, akangi na kingo azali kobeta ye. Moninga ne afukami asengi bolimbisi, kasi aboyaki kolimbisa ye. Bato bazalaki esika mokonzi alimbisaki ye bamemisa yango na mokonzi, balobi moto oyo limbisaki tala likambo azali kosala. Mokonzi abengai bokende kozwela ngai ye, tango bayene atiaki na boloko. Lelo eza lisusu likambo ya bayuda te, ekweli yo na nga tata mama kimbangisi te. Ngai na yo masumboni obiso tosalaki tosenga bolimbisa tata Nzambe alimbisa biso. Kasi yo na nga toka kolimbisa bandeko na biso te. Tala na bakora toza na benemi tolobanaka te na misala oyo tokende kosalaka esika nga nasalaka naza na benemi musuku tu nalapa ndai nakoki kolobisa liso te kino mokolo akufa. Tata mama kimbangisi te, yo na ngai nkolo Yesu alimbisaka biso, akufelaki biso na ekulusu po ete yo na ngai tozonga na motema tata Nzambe. Nkolo Yesu azali ndakisi ya biso bandimi babake na ekulusu na suka nango. Alobi nkolo tata limbisa bongo bazali kosala bazali koyeba ngo te. Totalisi bomo Etienne bazali kobakele mabanga po ete baboma ye na suka. Alobi tata limbisa bango mai bazali kosala bazali koyeba ngo te. Engana tolingi kolimbisa bandeko na biso te. Nini oyo tokozwa na mokolo ya suka mingi bakote na sa mabele biso totikala na bomo bango tokangisa bango enemi bango bakufa. Nini oyo ozali kozwa? Sala examen de conscience. Na tina wana tata mama kimbangise tokosuka na lisese. Lisese wana nde yango kopesa biso mayele. Ezalaki na kazali moko bazalaki bango mibale, mboka yango ezalaki na nzala, bazalaki mwasi na mobali pe bazalaki na mbwana bango. Nzala ezalaki na mokili bazalaki na loko ya kolia te. Mwasi ake luka alokoti bandunda moko aye kolamba yango. Tango alambi bandunda wana bapesi mbwa alie, mbwa azalaki na nzala tambola kimia ke kotambola bango pe balei. Na sima nango bayoki ete mbwa moko akufi kuna na balabala, bango balobi mobali alobi mwasi nanga mbwa wana akufi sika azali mbwa na biso. Sikoyo nga naza na posa seke biloko toli ezali ya poison. Nga nalingi kosenga bolimbisa epai na mwasi na ngai. Alobi mwasi na ngai nazalaki na omoni kamarade na yo wana oyo aza pembeni wana nabotani bana misato. Mwasi alobi tata na bana nalimbisi yo po ete tongi tokufa na biso okende na masumu te. Ye pa alobi tata na bana nga mpe nalingi nasenga bolimbisi. Omoni kamarade wana azalaka na suka mboka mwana oyo Antoinette tobota ye na ngai. Tata alobi jamais ekoki kosalama te.
mpona nini ye osala ngai boye? Me mwasi alimbisaki ye. Tata boye kolimbisa mo ake kokutana na kamaradi wana abomi kamaradi wana. Mama alika tokokende na yango. Soki olimbisaka te, tata nzambe mpa kolimbisa yo te. Tosukisi bona komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Totelema tobondela. Tate todina mazulu bika nkumba kwa zitiswa. Bika kimfumu kya kukiza. Bika luzolo wa kulavanga mavantoto bonsope mu mazulu. Dia kweto kalumbu utuvana elumbeki. Utuyambudila mfuka zeto bonso beto petu yambudili batafuni mfuka. Ututwala ni mfuku muniko kansi ututani na mukwambi. Kadikia kufumu ngole nkembo vyamvu mukumba se ye mwana ye tata mwanda vilela. Amen. Tulombele nkunga. Eta nzambo likolo kotika biso te nkolo awatango ya yo ekoya kolokanisa biso. Eta 2 3 Eta nzambo likolo kotika biso te nkolo awatango ya yo ekoya kolokanisa biso. Eta nzambo likolo kotika biso te nkolo awatango ya yo ekoya kolokanisa biso. Etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso. Etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso. Misala mya biso mya mabe olimbisaka longisaka biso na etumba ya monguna aonse. Misala mya biso mya mabe olimbisaka longisaka biso na etumba ya monguna aonse. Etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso. Etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso.
Mnankumbwa se mwana etata mwanda velela unukia sabala lumbukia makumole etanu mungonde ya nsambwadi mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongolo kwa mama Swaninu Antonika yani unina selo diaconesse responsable ya finance nationale protocole kuna Angola alone katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa moska pia makumolenzi le antete na teye 10 nsambodi ututangidi siku 10 ezole myadibundi deto ye fokole munankanda wa matai kapukia 18 nzila ya makumole ye mosi na teye makumole ye nsambodi lelo mokolo ya poso mokolo ya tukumi bale na mitano pona sanza oyo ya sambo sanza ya juillet mobumwankoto mibale na tukumi bale na motoba samedi le 25 juillet 2026 tolandi matei mapisameli biso na maman Swaninu Antonika yazali selo responsable ya finance nationale na protocole kuna na Angola matei ya bongsili biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mukapo ya tukumi bale nzela ya yambo kinozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya matai mokapo ya zomi na mwambe nzela ya tukumi bale na moko kino tukumi bale na sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Matthieu chapitre 18 verset 21 à 27. Tokei naba communiqué. Communiqué pour la bandeko ya AEPEKI, direction générale ya bana banganga nzambe, kubanda bana ya bankengi, balongi, baselo pe bana ya bapasteur, et zaliko yebisa ba membre était mokolo mwa le 29 juillet 2026. Toko sambela na lukulu pona kopesa lokumu na site oyo papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe molimo mo santu apesi biso bana ya banganga nzambe pona kolona pe kobokola na yango biso bana ya banganga nzambe ya Congo Central Kinshasa Nkamba tokosambela na lokulu na date ya le 29 juillet 2026 boyoki malam pe boyei malam na binobanso signé révérend Bazei Manzungu Séraphin président général ya AEPEKI. Rappel na bana Misatu, Lukaya, Manyanga, pe Grand Kasai, pona opération ya $10, oyo tata mokonzi wa bule, asengi, nantina ya achat, nantina pardon ya chantier agro-pastoral Nseke Mbisi. Lokola mingi, topesite, yango opération, eko koba, ezali koba suka le 31 juillet 2026. Nango bana Misatu bisika bansu tozwami to telema to sepelisa tata molimo mo santu biso tozwa mapambo signé pour la direction générale révérend Nani Kenayani Ntiabula Moïse président. Liebisi na bana ya Sankuru nyonso était tokolamba jeudi le 30 juillet 2026 nango tosengi na moto nyonso oyo apesi nano ekateli na ye te aya kopesa 5000 francs plus 2 kopo ya loso pe kopo moko ya madesu mokolo yango mama nyonso amema bot ya koni na mopiko ya pondu tokutana na tango na tongo makasi esika tokolamba kaboye malamu na bino banso signé maman Danga Ayindo diaconesse. Sengami na ba mbuta banso ya comité ya Grand Équateur était direction générale puis direction nationale était tokokutana lundi le 27 juillet Nangonga ya 14h Nankendolo et Sika efandi révérend
Lokembe Étoile Saïsaï pona masolo matali mosala mokote azang boye malamu na bino banso. Signé le président général révérend Célestin Mpenda. Nécrologie. Monotata Mbizi Elaya, mwana watata Mpombolo, ancien chef yaba peintre Kukunkamba, ya Fuilulungu Diame, wakele yezinadia Maman Kieye Julienne, yanwakala Kisadi, kuna résidence ya Maman Fumanlongo, yanwafua Mazuzka Tatu, le 22 juillet 2026, mola 5 heures, hôpital ya Mtsonankulu Kumbanza Ngungu. Tsangu ziveno kwaba mpangi kuvatadia Mazinga Makimbemba secteur ya Wombo Kasi kandadia Kinsundi. Programme ya Luziku sitwalanda yeku ni mabilumbu tulombele lusadusumu na bisambu. Signé Tata Mbizi Elaya, chef d'antenne SPC Mbanza Ngungu. Papa Kimbabo Wakasa Clément, musicien ya Faki Nkamba, na pupitre ya Tiba, na Maman Moussavouli Kisimba Judith, dirigeante ya Koreki Nkamba, bazali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba pe na ba yebani na bango ete basilaki kobungisa yaya na bango na kombo ya Njulu Wakasa Albert. Uta mokolo samedi le 18 juillet 2026 na mboka Burundi na Bujumbura. Yemowei azalaki musicien ya Faki. Programme ya ba obsèque ezali boye. Lobby vendredi eleki le 24 ezalaki veillée mortuaire na domicile familial kuna na Ngagara na quartier 9. Lelo samedi le 25 juillet Bukundi na cimetière ya Mpanda na Burundi de basengi lisungi ya mabondeli. Tokei na kupesa na mboka za Longo. Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste mwana ya nganga nzambe ntekolo abankole. Mwana ya tata Lekibo Mbamoko Jean ya mboka Chumbiri pe maman Ndiluwe Bochwali ya mboka Chumbiri ya kobalana na mama Mwilu Balekelai Jolie Moyembi na Jeteki kuna na Kambaki na Kinshasa mwana ya nganga nzambe. Mwana ya tata Balekelai André ya mboka Bena Mukangala pe mama Lumba Christine ya mboka Bena Chitolo. Libana bango ezali lelo samedi le 25 juillet 2026 à Nkamba et kotamsama na papa révérend Jean Bekonda Eyambe. Kaka mokolo mwalelo papa Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole. Mwana tata Kulungwa Marcel ya mboka Kasanji pe maman Nzumba Josephine ya mboka Kubuka ya kobalana na maman Martiala Kibaniakina Bibish yazali Moyembi na dirigeant volontaire mwana tata Tedika Mbumba ya mboka Tchela pe maman Lutonadio Lukau Angélique ya mboka Ndembo Masangi. Libala bango ezali lelo samedi le 25 juillet 2026 kuna na Kinshasa na paroisse ya Bongolo ekotamsama na révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tokei na kopesa na mbote Faki Omilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya maman Alunga Ngelena Jeanne yazali sympathisante auti na Kinshasa elongo na maman Sala Nlambi Liliane. Recommandation ya maman Ntambu Ngase Arlette yepe azali sympathisante pe enseignante auti kaka na Kinshasa elongo na maman Sengere Mervedi. Recommandation ya papa Makwiza Paul yazali chef coutumier kuna na Mpemba
bisika bozwami botelema tukwa kupesa bino mbote faki sepelisa bango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino kofanda. Tuyamba kipe mbangi ya bandeko na biso ba kimbangi ya papa Zola Sedimonika Emile. Ye azali membre ya MSSK kuna na paroisse na biso ya Paris Saint-Denis na République Française. Kimbangi ya papa Gérard Wamba. Ye azali Nkengi, membre ya Fluki pe ya presse pe Ratelki kuna na Royaume-Uni na paroisse ya Londres. Kimbangi ya papa Kidumu Koko Raoul, yazali membre ya Apaki kuna na paroisse ya Paris Saint-Denis na République Française. Kimbangi ya papa Mbula Mushia, yazali flûtiste auti na paroisse Maman Louise kuna na Chikapa. Kimbangi ya Maman Mwanda Mpemba Naomi, yazali actrice ya Jeteki kuna na paroisse ya Mvuzi, na paroisse ya Nord na Mvuzi na ville ya Matadi. Kimbangi ya papa Nzuzi Mbonga Papi, yazali concierge président ya Fluki kuna na paroisse ya Matete, ayaki na délégation ya 66 flûtistes. Sika bozwa mbote le matopesa bino mbote. Kimbangi ya mama Tutala Mahambu, yazali concierge Moyembi na dirigeant auti na paroisse ya Bongolo. Kimbangi ya mama Matumona Jackie Manzambi Matumona Jackie, yazali Nlongi Moyembi na la grande chorale de dirigeants auti na paroisse ya Kimpese. Kimbangi ya maman Tembo Oyanja Sandrine, yazali catéchiste financière paroissiale pe ya Faki, aza musicienne ya Faki auti na paroisse ya Mongo Mpuku kuna na Pointe Noire. Kimbangi ya papa Mbenza Banata, yazali diacre chercheur auti na paroisse ya Kitambo. Pe kimbangi ya suka ya papa Okoke Ngua Michel, yazali diacre responsable kuna na paroisse ya Dikonji na territoire ya Lodja, province ya Sankuru. Bisika nyonso bofandi botelema tukwa kopesa bino mbote Faki musique. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santu.
Merci beaucoup kina biloko fanda tosisi bango na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu peto bengi papa pasteur ya Ville Sainte pona maye matikali. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya lelo samedi 25 juillet 2026 mayetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te, isala kati na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolo na tobokola. Isala ya nzanza longa, biso nyonso tomipesa. Lelo ezali samedi, mokolo oyo tobongisaka maye tokosalela mokolo ya yenga. Mutu na mutu tozala ya kobongama. Banganga Nzambe banza biso nyonso toyebi yango ete milulu na biso oyo tobandaki kosala chaque le 26 juillet etikala lisusu le 26 juillet te kasi ekoma le 12 avril de natina wana pona komibongisa na oyo etadi cadeau phare oyo tokoya nango le 12 avril 2027 de biso awa na nkamba lobi ekozala cérémonie ya lancement ya ba contribution individuelle ya biso banganga Nzambe na tina ya bosombi cadeau phare na biso ekatamaka na nganga Nzambe moko $100 yo na ngai soki nano topesa ata eloko moko te tobongama po ete deja lobi soit topesa la totalité to topesa ba acompte posa ezali le 12 octobre ya mbula oyo tokanga deja page ya ba contribution na oyo etali cadeau phare po ete tokota na makambo mosusu pona réussite ya fête na biso tie elike ete biso nyonso banganga Nzambe tolandi na bokebi nyonso kobanda awa na kati ya nkamba na ba section peti kuna na territoire ya Luozi ba jeune na mokili mobimba direction générale abongisaki cérémonie pona lobi le 26 ya latisa nganga Nzambe jeune nyonso bisika tozali tobongama malamu mapamboli balukaka yango milulu ya le 29 juillet pona bandeko na biso baminganga pe lisanga ya pharmacien mikolo ezali kosila dinatina wana tozala ya kobongama pamba te le 29 c'est dans quelques jours lisanga ya bana ya banganga Nzambe tobosana te le 29 yango ndenge tolandeli biso nyonso tokokende kosambela na lukulu esika bapesi biso pona
Programme agricole. Chaque le 25 du mois, Isonyon Sotoyebi Yango, ravitaillement de Natina Wana, tozali ko rappeler na ba chef de camp, ba pasteur sectionnaire, territoire ya Luozi, ba chef de mouvement, pe bambute ba association, tobo sanate, sengeli déjà tomona, papa comptable ya ville sainte, pour être yepes se mettre en ordre par rapport na Oyetali, ravitaillement, moto na moto, toyebi yango, petobo sanate programme tozali na yango, ya bokundi tata pasteur, kuna na zumbu, malamu deja to banda koleka epaya, papa comptable, contribution, ya groupe moko moko, ezala ba camp, ezala ba section, toyebi yango malamu, posanate presque charge, ya ba obsèque nyonso, ezali na mutu na biso lingomba, yango wana, sengeli biso nyonso to se mettre à jour, ezala ki ete, sino tata pasteur azali kokundama lelo oyo, kasi na kotalaka ke famille nde mutu azalaka liboso, biso toyaka sima, bayaki ko changer programme, biso to bongamaka deja malembe, yambo baya ko divulguer date oyo famille basepeli, pona ko bimisa ndeko petata na bango. Bandeko na biso ya Grand Bandundu, biso peto bosana te programme munene o tozali na yango, pambate souci ya tata Molimo Santo, sinon avant tokoma le 12 octobre, ya mbula oyo, deja toiture, ya ndako na biso esengeli etiama, pe ba chambre nyonso, et servir pona koyamba, bapaya na le 12 octobre oyo. Tina wana, tinsani na biso oyo, international tokozala na yango, vendredi le 31 juillet, mwane espace Grand Bandundu, kobanda bandeko na biso ba diaspora, ville province ya Kinshasa, Congo Central, Nkamba, province ya Kwilu, Mai Ndombe, Pekwango, tobo sanate. Opération 5000 francs na mondimi, ndenge katamaki, pona Oyetali, ko couvrir programme tozalaka na yango ya chaque premier dimanche du mois, sinon sinsene batata na ba moment, kasi ekatamaki ete sinsani na biso ya mokolo wana ekozala couvert na opération $5 to 5 € na mondimi nyonso na mokili mobimba. Batata epai, ba mama epai, kuna na suka nde tokotala entre batata na ba mama na le 2 août banani bakolonga. Nde biso nyonso tozalela yango makanisi. Tchelikia, ba chef de camp, ba chef de mouvement, sensibilisation ekozala makasi, po ete bendele ya Nkamba ekweya te. Natina ya ebembe ya mwana ya papa Achille, oyo azali moyembi na Koreki, nde esengami na chef de camp ya Kipaku, na ba collaborateur na yo, mbuta ya Koreki, mama présidente nationale ya Afki Nkamba, mbuta ya Sheteki Nkamba, mbuta ya 3 secteurs, tokutana lelo samedi na 12h, po ete tobongisa malamu ndenge tokokunda mwana na biso. Na après-midi ya lelo, tozali na mariage awa na Kamba, biso nyonso ba choriste,
lokola mutu moko po ete toya kosepelisa baninga pe tobosani te kuna na Kinshasa pe mariage ezali kosalema kuna ya ndeko na biso papa Flori moko pe kaka kati na biso awa na Nkamba moko ya bambuta ya service protocole banza biso nyonso tangu nyonso tolobaka yango moninga ya malamu na tangu ya pasi kaka te kasi ezala bisengo ndakisa mariage esengeli biso nyonso tozalaka lokola mutu moko tosimbana bolingo ya solo nde yango wana bazali kosenga na biso banza pona mayeo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi yesede to tata mfumu mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumu mbanza voendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonsu bukasisulakyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi ke tata mfumu longo mfumu libundu tangu zazobuke na wabindama mukuma ke kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela manebe tubana tukufana kia mbote faki. Bika tukubike no moko tavana sedieto kiambote munkumbwase ye mwane tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela
endele kutuvanda tulombele nkunga yesambukia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatufokodila samu Mopila mpasi zetu zongedeli eyavovamela muzengu kyame nzingange onzambi tombanga enzambi ame umpuluza mopila mpasi zetu zongedeli eyavovamela muzengu kyame zegezo Undoloke, mumambi mama yemfu moya sikila, munjwa kuya vilila, inzambiame semfuka mene, pasizame ngeyeze yezo. Undoloke, mumambi mama yemfu moya sikila, Munjwa kuya velila Undoloke Mumambi mamo Yemfu moya sikila Munjwa kuya velila. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté uniquement en thèse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble de malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur et toute ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons. C'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans le ciel. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur as promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père, Jésus notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix, nous négligeons tes commandements. Nous nous postons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde dans l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher de ta tâche d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh, Seigneur, ne tiens pas de nos péchés. Car tu es mort en fait que nous méritions le nom du Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre et que nous serons renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont tués. Veuille les choses dans la paix, des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, déjà construit une mer de saïmé. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. C'est cela l'esprit que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Kwandiona wena yompasi muna wa ukadidila okuyandaranga kape onzambizo dia tiona oyandalanga masivana bino onhala Yesu ya tolo kansi wavumbula kayo kanafo wantu bekangwa kansi nzambi kekangwako kali nzambi wasero ka
kwa yeto wantu wa ambi. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi wa ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka waya kwa yelemvu se yemoni tata mwanda wavelela. Amen. Bukandama Gi Bumanso Yelbakala Bubaluka Lutalana Ndolo Mukunda Tini
lufula bana fulu kono kanikuka mpingi kumon lu sutumuka kindu lukandama ngi mukunda lukuna tinu pingi ya nzitu sukwa tata wengisi lukulula moko ba tata iba mama kiamboto kyoto awe tukolele beto petule tezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mama auti kote ya biso na kati na ndako Nzambe ite ya pesi biso ete toyeba kolimisa baninga pe biso oyo tokosalaka likambo oyo kobetisa libaku na moninga toyebaka soki osengi bolimisi kozongela lisusu te eza boye te yango lisese wana ya nkolo Yesu pe ya tata Simon Kimbangu pe ya bamvoala misato mama Mwilu yango kaka ezokomonana na mokolo na lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani tosali mbeba mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani kasi yazali Nzambe na mawa yango alobaki ete action de grâce eza boye te mingi tosengaki bolimisi na action de grâce tokangamika si totiki libela obe tozongeli masumu tozongeli mingi tozongeli nkenda zani za mbandu yango lisese wana papa Mfumu Alongo alobaka yango na 5 mois ezalaki na ntina tala nanu pasi oyo toyokisi bamvoala misato banda le 24 décembre 1959 tina 89 wana papa Mfumu Alongo alobi ete alimisi biso nyonso bandimi nyonso bakroya nyonso alimisi biso lisese azwaka ete na bomwana na bango bapapa via mama Mwilu ya mpasi
kasi mama mwilo ake kolona nguba ikomeli tango ikomeli mbala moko bamakaku bake ko envahir yango mama mwilo aye konyonga bamfumo longo babadangenda yoki akaneli à 4h du matin ake kofandila bamakaku wana sika bamakaku wana bakiti na bilanga mama mwilo kolia nguba ezalaki na moko oyo alekaki mukolo ya mobali ye mdaza korekomande bango bazwi nguba bake kope batetili bake kopesa ye amoni eke eleki moke abwakeli na oyo ekopesa ye elakisi ete akende kozonga loso mosusu mbala mibale mbala misato papa mfuma longa ntango yango enabeta ye masasi atomboli kaka munduki boye makaku wana amoni ye atali kaka mfuma longo na elongi ya mawa asengi makaku asengi bolimisi na papa mfuma longo likambo wana toyebi yango elelo papa simuki mangia naza kolimisa biso azolimisa biso azolimisa kasi tango bazokolimisa biso totya ndelo soki totya ndelo te pasi koyela biso yango azokotinda biso tokanga makaka na mabondeli makasi mpe tozala bana botosi na misala ndenge aza kotinda biso kotonga mpe kolona mpe kobokola soki tolandi makambo wana ye azali nzambe na mawa akobikisa biso boye te tozala bana na mayele bate baza koteya biso ntango nyonso ntongo nyonso tokozalaka na ntinzani batata na bamama na ntina na bosombi mazutu tokozwaka 15 minutes mpo ete tokota mpe na misala oyo esengeli tosilisi botongo lelo nkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda tinu Lukulula moko Baguluk bakala ndolo présence maman na tina ya présence bamama na tina ya présence bamama tozali nanu na ngambo ya bamama présence bamama baprotokole boya kobongisa mesa ya comptabilité baprotokole bobongisa mesa ya comptabilité bamama batata bango wana kuna
Lobi opération Kadofa Bagala Nzambe lancement ya Kadofa Tobengi batata opération Kadofa lobi lancement ya opération Kadofa Bagala Nzambe 3 pick-up basengaki tozana 3 pick-up Bagala Nzambe 3 pick-up lancement ya Kadofa ezali lobi nganga Nzambe nyonso $100 na ye ya lancement ya Kadofa ya Bagala Nzambe lobi Merci Fakir. Merci Fakir. Yenu selemye diapa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendisa yo yako kukutwena na kekete na dede Ba mama oye. Tozali. Ba tata oye. Oye. Tozali. Tozali papa mibima vuma papa. Lelo mokolo nini? Lelo mokolo ya samedi. Samedi ya banani? Ya batata anniversaire. Anniversaire ya banani? Ya biso batata. Ah bon? Bayebi na bango.
Bayebi. Bayebi na bango. Ba mama oye. Lobi botikila ki bango ya. Wewe lelo. Papa bayebi sakabiso photos alaka reconnaissant. Biso batata yo nzambe oyebisaki biso ke mokolo ya liboso tosekaki oyo toyambaki mama chaleureusement toseki sikoyo bango lelo eza jour na biso grâce na mayema leka na journée oyo nde bango bazali soki batie mobulu nayebi te. Ok, faut pas accompagner les biso. Wana soki batie mobulu ezaka bolingo moko ya mobulu moko ya bolingo mabe eza te. kasi na ntango wana papa tokogogola mpe makasi te. Bokogogola mpe makasi. Tokogogola makasi ntango wana oyo egogo wana ya bolingo kosa ata ndenge nini kusala nango te. Lokola mokambo namoni ye nzoka nde aza nano awa. Mokambo namoni ye. Bon, 15 minutes c'était de la ville pour tokota misala. Tufia ukili. Humanisme oye. Oye. Batata oye. Oye. Bamama oye. $100, $50, $20, $10. 1000 francs. 2000 francs, 5000 francs. Tito comme on a 100 000 francs. Et ça le franc congolais. Franc CFA. Kwanza. Telema. Oya kotala nzambe na yo. Idiofa. Idiofa. Oui, mokonze idiofa. Mokonze idiofa. Non, bien. Chef ten médaille. Maman 1000 francs. Voilà. Batata 10 000 francs. Ouais. Tokende ataboye bien. Attaquez. Batata 5 000 francs. Ouais. Symbolique. Skoyo. Bino, yo mama, ozo ya nzela moko na papa. Ba mama 20 000 francs. État libisoté. Le libiso anniversaire. Voilà. Boyende bien. Batata oye. Oye. Batata 10 000 plus $50. Ouais. 5 000 francs. Batata 5 000 francs. Ba maman 10 000 francs. Ba maman 5 000 francs. Ba maman 20 000 francs. État libisoté 20 000. Batata 1000 francs. Ouais. Ah. Nani kanani. État libisoté. Batata 2000 francs. Ouais. Batata 5000 francs. Symbolique. Symbolique. Ba maman 1000 francs. Ba maman 2000 francs. Batata 5000 francs CFA. Ouais. Batata $10. Batata 5 000. Ouais. Batata 5 $. Ouais. Batata 5 000. Ouais. Batata 10 000. Ouais, batata, anniversaire. Batata $10. Ouais. Batata 5 000. Symbole. Batata 1000 francs. Félicitations. Attaquez, anniversaire. Batata 10 000 francs. Ouais. Batata 500 francs. Attaquez, bon. Batata 50 000 francs. Ouais, président. Batata $10. Ouais. Ah. Mokonze pakebo pe azokoya. Ba mama 2000 francs. Pakebo. Batata 20 000 francs. Ouais. Ba mama 2000 francs. État libisoté. Batata 1000 francs. Mama kena mulongo la bino. Mama longo na mulongo la biso ay. Boko ta mulongo la bino. Bosa mulongo mobile. Batata 1000 francs. Oto fodi mulongo bonde. Mama mutati yo. Kende kaka. Ba mama 1000 francs. 5 000 francs. Ba mama $20. État $20. Batata 1000 francs.
Batata 15 000, ma maman 15 000. Oh, ba parité. Oh, parité. Ah, maman. La journée lokola oyo. Mokambo ye mokombo kawo. Yo muta parité telema na loi. Mokambo ila telema wa muta parité. Batata $30. Ouais. bongo yo okanisi mutemisible okanisi lokola vande mwana nkamba nde ezoya wana avant coup. Ba maman 5 000 francs. Etali biso te. po on dirait ezalaki 50. Ba maman 10 000 francs. Yo kia. Ba maman 1 000 francs. Ba maman 500 francs. Bo bala ye nyonso wana. Batata 1000 francs. Ye mpe batindi tata Batata 2000 francs. Mwana ngazo le besitas. Sani yango mwana sani yango koto. orienté Ozo dirige kote ni. Ozo tala nani kono. Yo kuno ozo tala nani. Ozo tala nani. Sani yango wana. Ba mama 2000 wana mayele. Ozo tatati. Wana za mobali. Lelo mukolo ba mibali. Ba mama 10 000 francs. Etali biso te. honorable na mokolo ya rip Maman Rip. courage hein. Courage hein. Courage. Ba mama 2000 francs. Etali biso te courage. okoyoka ono communiqué nécrologique jamais okoyoka ono liwa ya noko kingandi balobaka kaka liwa ya tata kingandi. Bino tango boko ya koloba ono azalaki noko na biso me mokili mobimba bayebi ke tata onokwe onokwe ba mama 5000 onokwe bango mpe kaka bawelaka banoko biso te me na fami na noko yango kutu balobanaka na bango te kasi bamama ye noko ye te mwana akotikala mwana akotikala mwana yaza épouse te maza mwana eza différence 10 000 francs. ouais eza différence wana fele ba différence wana yaza de mwana batata 5 000 francs wana mwana assuré 1000 francs. Batata 1000 francs. Ouais. Allez, noko ye. Salaka no. Baïba va noko va te. Tan noko ye. No. Baïbi no. Maman 5000 francs. Noko. Baïba va ko yo te. Baïba ko ka action. Donc boye gaye. Maman ye. Omoni ba. Bala kasi. Maman ye. Batata biso to yebaka bana na biso bien. Mais bino boyebaka banoko na biso bango te. Yamano tata, yamatata. Momoni, c'est pourquoi ngana vandaki nanga tranquille pour na yeba bango. Ba mama 5000 francs. Batata 500 francs. Bora bimbele kela. 5000 francs, 10 000 francs. 5000 francs, 10 000 francs. Boya la bimbele kela. Wana noko moya forcé wana zoko makino. Batata oye. Oye. Batata oye. Oye. Ah, bino peut vraiment. Même journée anniversaire. Ata $100 moko. $100. $100. Na journée oyo.
$100. PDG. Batata oye. Bamama batuni bino $100 epa na bino ekouta wapi? Donc, vous avez d'abord mis pour les papas, maintenant vous venez mettre pour les mamans parce que maman l'a dit. Hein? Ça va. Donc maman a fâché. Hein? Maman 1500. Maman a fâché. Ah! Maman, tu as fâché. Hein? Donc, allez, il y a mon PDG. Ah! Attention. Ah. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'homme appartient. C'est la vie. 10 000. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Voilà, félicitations. Batata 10 000, maman 2 000. Ce qui est bien. L'eau, c'est la vie. La vie. Bon, on a bien que là. Bon, à Paki. C'est la solution. Solution. Ezoya, comment ngate? Na Paki tembezate. Bimbeleke là. To peki saki okoma na mazeza to kubunga pam. Asuka ena nzela. Ba maman 1000 francs. Nani a clôturer journée. $100. $100. Batata 2000 francs. Ouais. Félicitations. Tokomi na suka. Tokomi na suka. Bon. Bimbelekela ya tongo ya lelo. Ba mama. Bana botosi. 30 900. Batata 38 000. Batata oye. Oye. Soki ezalaki bango. Sino boyoki kaka kona éliminer. Mais biso tozalaka discipline po tolingi bango mingi. Lebe là-bas. Soso la bango. Tata balingisi ba mama po ba yayidi. Wewe akite mama kwa chaki kuna Donc, honorable, on dirait victoire na biso monani. Omoni manadini ndenga sokende na papier. Na souci ni souci. C'est bon. Donc, vérité des urnes. Donc, rien que démarche ya mutoke na papier et pesika déjà courage. Décis. Maman courage, hein? Bah maman oye. Bon se décourager terre. Nazo yoka. Po na kimbelekela na titani batata bazui. Ba mama to betela batata maboko. Maboko. Encore go unique. Go unique. Go unique. Bébé. Donc, Tilembi. Masidi. Faki tadidele pona batata. Masidi. Mama sieno yaka. Etikali lendi na mardi. Yaka. Yaka na yaka. Yaka. Ato siliki. Yaka. Bon gagner na bino atana diver.
batata totelema tocélébrer victoire bamama 1000 francs batata tata mwasi amema molongo banganga nzambe nyonso uta batata bamama paster batata bamama diacre batata bamama longi lobi ezali bongo lancement officiel ya cadeau phare toyebi malamu fotosomba 3 jeep 3 pick-up Jim Piquet misatu lobi eza nde lancement officiel tobosana yango te banganga nzambe otadi botala tadi Tadi dangolo, oh tadi dangolo, oh tadi dangolo. Bona likambo etali recensement ya Kafuma. Bandeko ya quartier Mitinu bino recensement na bino ezali mokolo ya lundi tokosukisa na Mitinu mokolo ya lundi lelo recensement ezali te kaka mokolo ya lundi lelo tobongisa mokolo ya dimanche lundi nde tozongeli recensement na Kafuma, précisément quartier Mitinu. Bona bandeko ya quartier Mitinu. Lieu ou place. Oh recensement kozalela. Oh mambuta état civil bakovandela. Ezali nde na esplanade ya Njwa Mitinu. Biso nyonso tokozalela wana bona recensement na compte ya Kafumu na compte ya Kafuma précisément na quartier Mitinu no lundi quartier Mitinu oh Tadi dangolo, oh tadi dangolo, botala tadi, muringa ganye, mokili tura. Mokili tubatu na yango batata balobi bona bamama lokola bopoli na mokolo anniversaire bolanda ngai papa Makiono tous célébrer ensemble anniversaire Tadi dangolo, oh tadi dangolo, kau gane zakelenya, kau tala tadi, kau gane zalakan chunga boy,
Dani Diangolo. Muninga gagné. 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 Moninga gagné nanye. Kandate. Suate. Olibanga. Libanga makasi. Libanga makasi. Kolo Yesu. Libanga makasi. Libanga makasi. Olibanga. Ah. Merci Faki pona tongo ya lelo tosilisi boye okombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwange Yese yekwa mwana ngetata mwanda wavelela mfumo tufukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo muna mana malukwa makutuvangilanga mnantangu za onso no matuvutulilanga matondo beno lukutubandi litulundi di munafuko wa mvimba munazola nkenda zenu kwa beto lwendi fima vimbi tumunikina vinga kyako zikuvutulila matondo bika vombongo ikunu mukatu kwa Yerusalemi yeina ikunu muna bifulu muna nsuka myami ya imankama makumasambano salukenu mpega ntungulu kimonekene mulombela twena muna ntangu za ontu kututa kuna kuni luyimisa tadivu biyimini stavanga buna busunditi tangu ifweni mpasivo takota muna bisalu bina bikuba mane kukiele maonsono makiele muna tukuna diati litululombela kala itentwadi sumbula ivonza bika ubyakala na pi banzi la mbanza Yerusalemi mvivu mbanza Yerusalemi nkuba manuzina yetu nkinjo wa 29 juillet muna mana mavanga mavumamonika muna 1958 muna nitu yange papa mfumola papa dengi na kuntima mana mawonso no mpasivo wala nwani nankakankanda ndombe yefulukine kya bikwa hivyo lukulu idia mfumu mna nkenda zeno bika wala kutusadisa kangwa onso na muna njila utakota vaika luhuva mutilombele tudia chilanga wabwingi muna makumbi tuka mazulu mamaza mantoto
iko beto mpetu diatilanga muna malu lusadi sula mwanda tulombele luvuvamu lukondo lokuntia ntangu votu tadiri mnanza ya mvimba niku dikotele tuze votu asilwa mo kwa ngitata mwanda vile ngitata simu kimbangu mama mwili ba mvwala zitatu beno vovulu mwini niku dikotele munza disongele vongiza ya ngitata mwanda ifina mane luwaiza kala kanti wao telembo kuzaba ngadi au niku ditakota munza ya mvimba ya utulombelanga kaninzole ho ntatu kuikidi muna beno bikavo atufuila nkenda niku yakala na pi mtengo na menga wakala na pi bimbevu bya vempoka kwa bana bavanga mambi pasivu bababu kamoy bayambula vanga mambi pasivu bete baontu wakala muna luvuvamu banzila kwa bana bina muna tupitalo muna mapelezo bifu bya ontu mpesi bya mpila muna ntanda mfulu ngeye kaka intanini lumbu kya unu kya ontu tule na moko melo kututanina muna zola kwa ngese mwana tata mwanda wa velela. Amen. Tuende lukambote.
Mungi azana ye makasi haya to bunda. Bonjour papa. Mbote. Na kosana bunda. Papa, na kosana to bunda. Na minito papa. Boko bima kona beta ye. Kona kala se. Kona kala se.